Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Si très cher téléspectateurs, naïbi vraiment, hein, vous avez belé à coller d'émission na biso, hein, à www.congofrance.com. Là vraiment, je vois mon boss, je suis Didi Dipumba, hein, je vois encore, hein, monsieur Bookson Boukassa, en péro, eh, babi, on a vraiment comme manager, bah faire un ouais à Congo France, manager na biso, hein, ya Congo France, toro qui na bangoka à bongo, babi Mikolo, grosse mouli, on met ma bino na watis de to, masolongo qui n'a bongo, babi mobile à pembe, mobile ndembinga, manager na biso, monsieur Bookson Buka son pero na mupandi vraiment na moni vie na fond du suka sema o vraiment ko coordonner grosse mouli na kata bakine toro ke na ka bongo na za vraiment na ba invité na grosse mouli na plateau na e azaye mon côté na za na ba invité na déjà Mark House na molobeli vraiment ya Jésus de Nuance vraiment ya kata groupe na mobimba mais mingi tozo beta na bango ka masolo et tant to beta na bango masolo ko kende vraiment vrai bien quant à moi déjà j'ai dit bonjour Mark House. Bonjour grosse mouli et puis salutations à toutes les personnes au Bazo Landabiso à travers le monde. Donc on a pessi bangomote na kombo les padres motoya yambo. Donc les padres, l'homme de 4 minutes, l'homme de facilité. Donc on a facilité les choses, donc tranquillité côté. Wow. Merci beaucoup. Bonjour artiste. Ouais, bonjour vraiment grosse moulu donc bonjour pena bato tout bazolanda biso vraiment surtout libanda ya mboka donc na pesi bango mbote na compte ya patron na le padre de la rumba Nika Boroni na Jésus de Nuance maître du temple. Okay, merci beaucoup na invité so na koti na kati na bino so au sana ngo mabete po grosse moulu azana ba invité mi bale na roza na suka kuna te na kati na ko kabola bango vraiment yeko kende vrai bien na invité mingi nde na beta masolo nde na Mark House na invité Mark House boni Angola bo utaki eleki ndenge nini et puis bozongeli biso na kati ya bakini ka ndenge zala. Angola lagi kitoko nazol martelengo ça fait au moins 5 ans tout ça m'a també la bisoté na Luanda pour bangola to kota onenga ba wiji nenga ba wishi nenga ba makela to kota ba ndenga ba kabinda et tout mais Luanda penza donc c'est là bena 5 ans talaka to beti boîte noire tout na ndenge boîte noire c'est là makambu to tsika ko niata kuna ti mikolo bazo benga nga muta makambu maka osi muta makambu eluka makambu te po eluka makambu ye telema ke eluka makambu siko makambu balukaka donc esanga donc toto sala makambu na Angola to beteki na salo Atlantico to beteki na Cine Africa et puis to beta na Capolo donc jardin d'Eden à Capolo elle est ba concert moro en tout cas ba na Angola na ebité ba concert ba char moro tikala osalati que non au fouti billet na yo so comme on laisse ami c'est mbongo be leader mbongo il faut foutre à $100. Dans ce moment où nous avons les colonnes, nous avons des papiers ambassadeurs. Nous avons des ngando basale ba démonstration. Na ba délégation ba tout ba Didier Chombo ba utaki ba Sud Afrique ba yagi wana ba Blaise Kalati ba finu ko Jobour ba yagi wana ba Tourson de Holo. Donc il y a un système moko boye du jamais vu. Toteka na podium, droit d'entrée podium le colonne et salati. Donc ça va bilo moko boye ngo la puissance de les padres. Donc nan zalo ba salagi nango. Talaka boîte noire les gars badama ngote tant to wala to nous laisse ba ono ba chichouach pas 3 loups de chichouach dans ce monde 4 loups de sexticide dans ce monde 6 loups de fonctionnaires pour moi to bête la bonne ce moment ya te balen dans la 5 ans faut ba ne ko luka ko combler ngopo ba se retrouver quoi na habiter sur comme na leli grosse molu. OK, merci beaucoup muna yo mona makama donc na ba on na watis deso mais mikolo ezande ba question za ya grosse molu mais ba réponse ezande ya ba invité na nga grosse molu azo yamba na plateau quand ndé na bisa binoti grosse molu asa ya kangi ba fitu ya internet avant ba leka il faut ba singa nganzela ke ba so ba singa te ba leka te na ebité na zongi toujours avant que na zonga na garçon plaisir na ke na toujours na Mark House quand des mingi to ko beta na masolo e ko sala vraiment vrai bien na ebité Mark House Angola ngo bokeyo lobi petro mais ba danseuse na bino ndire bozongi na bango nyoso te ba danseuse ba kimi na bango parti Angola ko contredire nga nani ba danseuse na contredire te ba kimi ne omona na ba quartier te ba kima la we yenke na Angola na poto te mais na Angola ba kimi na ebi grand-père kuto kese mo bimbe tigala kuna na ezo grand-père kese mo tigala kuna donc ça makambu mo ezalaka welinga lo bateke non biso to futa bango bien ezaka ba mususu omona après minga ya bato to sene ba premier voyage on se comprend ba nouvelle recrue attends la maîtrise à soupe à chori choté alors chori chono wele lo meloro bela beli bumoro me abela likolo ba vitesse
lia nguba no soko lia nguba na kisasa na liba na tia sinda lia soki côté moko miligeleki et donc là ça va complexe ça va famille mususu faut ba ba neni mwana soka de bas âge ya ko memage na supermarché ya ko sombela ke miliki aliaka pour ça la bien on se comprendre ba na saison na ba kimi za suite te orchestre wana se nga na gouvernement ya ba ko bongisa mboka bien pour ba palpiter ba chorisha baninga libanda ngona ti au moins na contredire yote na vérité ya likamu soki ba kimi basali mabe to lobi ba kimi basali mabe to basali malamu to beteli ma bravo po biso to ba petit na biso belé to na bango mingi ba utso bala petit na biso lycée to betane ba mikili azonga tout ça na minute au moment où je vous parle petit wana bali calme ba bali no na et puis voilà ça se passe comme ça donc o basali wana ne to ya ba batu mususu ba na carrière te ba ya ngai na sala boy ngana sala boy et puis voilà c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup Makaouz boye boza na kati ya bakinya wa mais to boza grosse mulia kitara pamba te grosse mulia kitara yamba ba invité zo vraiment ba information na source kande zalara Makaouz programme na bino ezandenge ni po ba bi bozo kité kalate na kini boko tambola na ebité yo toujours za mieux placé pour na opé sa programme ya groupe na bino ça la vraiment vrai bien. En tout cas na boyi ko dévoiler ba bilo nyonso mbala moko po ba saturation boye sala mutema passe na bato bazala na kisasa awa. On se comprend, il y a un tour comme Rolobara, non, soit de Bima, une semaine à Robima, te Rolaka. Baye Barag, non, Bisson de Zaboye, tout ça opérationnel, tout ça Kabola entre studio, naba concert ou à Libanda comme voyage, quoi. Donc, tout ça, bête à tactique, moro ya dada comme ça. L'esprit, il y a bien. Donc, mouvement na bango opérationnel, donc, Inch'Allah, Nzambe Moutazo Salabissouza. Ok, merci beaucoup Makaouz. N'invite sur quoi contredire Makaouz bozo bima bozo kende libanda mboka bozo kende précisément na poto. Oui ou non Makaouz? Na rolo ba oui na rolo ba ben non. Pour bisonner doza boye le ozo manquer biso saté. To ko beta ngo pe non rien. Tant sous to ko beta ngo pe na nenga mongo ke non. Na nenga studio pour so sala ba tour imbécile te. Et le gars mi seba ki mara bo se retrouver ta hier concert ezana na poto te. Faut ça na beats mo ba kende la poto. Tant sous peut-être ne to na ba studio bo to rolo ba pe non. Cette fois-ci, tu as quelques chansons, tu as mixé, tu as son c'est possible. Donc, non, telle date, tu as un concert, non. Tu as parmi les projets, tu as réalisé quelques chansons en Europe, tu as c'est possible. Et puis voilà, donc le projet, tu as débattre en Europe. Ok, ok, merci beaucoup Makaouz. Grosse moulée à avoir information à source, grosse moulée à quitter qui a avoir information à source. Groupe il a fait Jésus de Nias et voyager parce que fallait pour pas décap la merveille n'enga voyager qui n'a pas musicien naé. Tant bazoya à Jésus de Nias pas bien peut jamais au cause à zéro, jamais aucun ko raté. Il peut faux à ça la deux filles à même pas artiste naé peut pas kende poto na éviter so yo ko contredire. Non, exactement on a dit. Exactement on a dit. Eza ndenge wana te président na biso aza moto ya yambo aza moto balege ozotanga na batalaka na TV bakangi maboko bazomona nda azoyemba na bafranc congolais azoyemba na bafita imana jamais rozwa nini teke no atala rétroviseur na atala balegi no bana sima ye mutu apesa gu wana yo monaka bachaîne wana tout bakoma na esprit wana eza ye mutu acréé yango aza première musicien abeto epa mutu oafungola mukanda yango tobengaka mutu ya yambo ki asala je bu ye mutu asala makambo ozo comprendre yango wana muna mutu soka azosala makambo na idéologie mikolo muna mutu azokipe na biloko na nzungu na ye jeune ono otanganga komonga na uti koyoka nde uti koyiba $30,000 fali pour badicap la merde koma mutu te nazoloba yo mutu ozoloba kaka nde olobi bakestion ya yo biyano ya ngai nazoloba nde pardon botika koscroke baproducteur biso toliaka wana na kobokola bana biso abo bandi koyiba boki moyibi eyo kobebisa carrière bato bakimaka baproducteur batikali mokie oyo mokie wana batikali bobandi koyiba bango ba $30,000 oh ça qui ndogi te s'il te plaît gouvernement na biso il faut kanga muto ndenge wana wana za bien malaki donc il faut ko kanga muto ndenge wana bolinga te ka mboke bonga ti bukolo fufu ko kita te fufu be fe kita mutu pe so ka yibi fo ba kanga e bino kotala ka mboke fo bonga so ki fufu kiti te so ki muta yibi fo ko kanga e be na ba kangi endo mona ba kanga ba Lil Wayne ba kanga ba debele on comprendre et là on a ngana beta c'était yango wana donc on a remercier trop grosse molire ndenge ko tala marque Makaouz quoi
Ok, merci beaucoup. Comme je vraiment pour clore vraiment na émission na biso. Merci beaucoup na ndingo répondre vraiment na invitation. Na pour grosse mouli qui t'a preuve na surprendre hier. Na surprendre vraiment na vie na bino grosse mouli. Tant na kutene na bino na roleke bongo te photo betane ma solo avec Congo France babi yango de site solo et kangi ma solo. Ah voilà vraiment na moi na mpandi vie na fond disuka stemai. Merci beaucoup à Mouna artiste devant la caméra toro ke na makamonka bongo. Moi mot de la fin non vraiment pour clore na émission na biso ma. Mot de la fin en tout cas mutu folia o ekoki na sani na yo so motala anga pa fidedi azana mo o peso moko masika buyibi tale loko mo yiba e amabe o mukiosa na ngo yango wana somba ku ngo no soma mbiga na olia na coin kolinga te ko environnement complexe bo misa comme ça muyibi tale o ba scroll lo ba bimba o mo mela batu mbongo na kata musique o so ngopana e bilo mo ya hôtel melango ko betela ngo c'était prochainement et se répéter. Donc je tiens tout d'abord à remercier mon boss qui est le padre Nika Boronina. Donc Motoyambo na idéologie Netoto Kwesangola et puis voilà notre programme est belé na bon on pesa mais studio déjà en marche tout travailler. Donc na do pesara mbote na ba condoléances belé na R20 Sangana donc au bungisa ndeko. Donc depuis les États-Unis R20 Sangana que je salue na bo sanité en laissant la petite en laissant en Atlanta. Donc mbote ya trop sigo sali Hervé Makalouj 112 à partir à States toujours mbote Jongadi yoyo un Canadien qui se respecte Jongadi yoyo donc on s'en a été Berado le prince de Zamunda à Paris donc idéologie notre solena ya dada Berado prince de Zamunda idéologie changé na ngote Jésus Kenera ndenge ya lara Eric Mukena Timo Mukena na Panama en tout cas Timo Mukena donc merci encore une fois chaque déplacement aux autres Bilembo donc yo mo mona ne mambo kabona ba yoji ya mamote ba couper décaler o biloko ba leader au moins biloko so betsa ba tout notre foot à tonzi mbongo osomba wapi donc ça la Eric Mukena ba intervention o bera de presse de Zamunda et puis Magloire Panda na tigé na Luanda na bosani était Francis Bozon l'international beau garçon de Paris na pesi mbote et puis si Amoulex coup de fil na yo et ça la marque house bien et puis na Ken à Londres Papi Mokiki Roger Mofuta parce qu'on a Papi Mokiki na nécessité Roger Mofuta zona et puis na pesa mbote na ngai na Papi ambassadeur na Luanda donc na yebite ki ndoki dega Didier Ngando c'est crocodile ako lié on a dollar donc Didier Ngando a une conteneur à dollar azo kabela batu na ba mettre na batu ba yotala concert Didier Ngando et puis na bosanité Joao Ndombele Messi Anaconda na mona ndako banda boulevard du 30 juillet ti kuna kota bokasa donc azo benga ngo yemoko Anaconda na pesi mbote et sikazali et puis na bosse le vice formidable na Luanda na beti c'était les sous na fils qui a le député national merci vraiment. OK merci beaucoup Makawis Kazela tozo kabwana biso na yo ande ya fali pe ayi azana kata kina ba bibino na yende zala na mbangu na ebite so go contending apo de ya fali pe azana kata ba kina da sa koma ki avant ba misusu balanda na ebite Makawis ko contending apo babi epaye babi affaire à rando quand des grosses moulins ba affaire à rando ya rapema affaire à rando ya pema babi de ya fali aye très fort ana ba voiture donc grosse mouli à côté ane kuna teme question ga izana yangai grosse moulu réponse izana ngo ya marka usto beta na biso ka rien que masolo bo peksa bango ba mo bisabino so bo sa émission na miso kombo bo tira bango ta ba répondre fula pardon so te kombo no tena marka usana rien à voir alors da vie mon côté alors tika ko diembelisa muna ba vie na ngai tika na sala ba vie na ngala misile na ngala Congo France wa na mi bimela na ngama lembe na kende donc avant na so na mutu fo ba yeba yo donc fo ba tsabe na o Blackberry bate oyo Samsung ene de baga lugelo chomo mo ya lo soki Kia soki ni na ebite so komoni boke tena ngai atuka politique wana atuka ba échouer ba sa no bezi so ba bimi ba peli rouge na on s'en charger na bango bien boye pe na ba mona pe na mara o so na mutu mo yebi na ba wete nga so lo bi marka uzo mona mamba muta yebi de quoi il s'agit mais mutu so tse faut na komba leader na ye omoni nani ya nani oyo ya nani oyo yango wana ozo mopani yango wana zo laksa nga so te marka house ba marka house même mutu so te comme il faut na leader na ye omoni nani oyo ya nani oyo ye omoni différence ya nani oyo video wana baluka no bakanga ngo basudango bon baya. OK merci beaucoup Makawis fali nani faire Jésus de Nias appel sur chance appel sur Nzembo na éviter vraiment so ko pesa ka agir c'est ka moi numéro ya téléphone ba tuto vraiment bazana vraiment na besoin ya ba mabanga na Nzembo ya Makawis hein ba benga ka bo beta masolo
les salles vraiment vrai bien pour tout clore na biso na émission na biso. Bon, en tout cas, tout va contacter. Bureau Marc c'est une entreprise qui est dans une autre entreprise. Donc, on comprend. Dans le bête la mouvement, on a producteur, on a Costa Couleur, sponsor, on comprend. Donc, on a plus 243, 97, 15, 11, 233. Plus 243, 15, 11, 233. On a secrétaire, on a déposé des documents. Et puis on a yaga fêté tant sungane na rappeler on a benga on a besoin nini na couleur béton ou bien national exagère le simé les gars ça ba kayas et ça ba système de belé on a bureau d'ailleurs fond donc plaisir trop grosse molir no yamba biso vraiment na Congo France no yamba biso donc plaisir trop ba tutu balinga biso mabolongo za na senzambe mutata musamukil na ibatika nzambe asala mukil nenga totambusa wana bosanité na boyaka mibale Brigitte Anani bambota trop Brigitte Anani. OK. Merci beaucoup vraiment. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Vraiment là je vois Malolo loriste congolaise. Quand des grosses mouliers au Bratislava, bango tout bomba bango awa. Bako mama iso aussi la poyo za la kaka. Merci beaucoup à Mouna artiste devant la caméra. Toko kina makamonka bongo. Je vois encore maman Emiline Zemba. Maman Emiline Zemba, maman Likelemba muziki apporte grosse mouliers habitu na pas relier mon colonie maman Emiline Zemba. Merci à toi maman Emiline Zemba. Mon thème ya tous pepele ya mbeto lopo grosse moulier za kana mwana ba mama. Na moni su maman losi à sasa. Babi boîte moko et kangi pariti na Château Rouge donc rien à dire, rien à commenter. Je vois mon vieux Diego Musique. On est là, on est ensemble depuis vieux ya petit na ya grosse moulier toko ke na bango kana système à Watis Deto. Babi mkolo grosse moulier ko ke na bino na système à Watis Deto. Je vois encore David Olito babi motomoko bien. En motomoko vraiment ya solo là. Je vois encore Noël Lokito, en blague dedans le jeune millionnaire. Je vois encore Diesel à London. Merci beaucoup aussi à Papa Bovik Maswa mingi Papa Bovik Maswa bino grosse moulier biso to préféra yo pour za rafi moro boye otanga quoi pour grosse moulier atanga babi journaliste solo soza na net il faut baye ba pe na ba chaîne à Kinawa grosse moulier vraiment travailler na télé kin malebo en émission vraiment ya full up ça ya vient nga vraiment vient nga ticket nga vraiment dans ba kata poto vient Marius Munga petit no yo émission no ya full option na kata ba Kinawa na teka une grosse moulier comment on sala ngwe en dehors grosse moulier na teka une grosse moulier azane pe na Congo France journaliste à solo baye baraye pe na kata ba Kinawa avobi malibanda mboka vient nga pe fond du suka système ye pa beta na BRT na Congo France pe azali toko ke na bino ka bon na système à Watis Deto. Merci beaucoup à Papa Bovik Maswa sanga grosse moulier to sepelaka na yo po yo soko yambi be invité na yo otunaka plus mingi be évolution ya ba musicien otunaka évolution ya artiste oyo yambi donc continuer ka bongo nzambe no apambolo. Merci beaucoup à mon boss je suis Didi Dipumba. Merci à toi mon boss grosse moulier à Misango bengete commercial tiens bazu wap. Je vois encore Noël le kit au black dedans le jeune millionnaire. Namoni sou manager na biso wa ko manager ba faire à Congo France vient nga monsieur Bookson Bukasa Ampero babi mobali a pembe mobali nde mbinga babi mikolo to na kati ya bakinawa toko mela toko lia toko sepela wapi kande zarati. Bon merci beaucoup encore à Malolo balobi Malolo mama ya bana ebele po grosse moulier azakane mingi mwana ba mama babi mikolo muto ola tisanga wa yelenga 3 valises ezaka Malolo loriste congolaise. Merci beaucoup à ma maman chérie que j'aime beaucoup ba maman na nyonso maman Emiline Zemba mama losi à ça merci na bino vraiment na ndenge oyo bolingi mwana bino bozo benga tozo beta masolo ko sala vrai bien quand des grosses mouliers à l'obarat si tu solol on te solol viens nga quand des alara to zape awa un artiste na biso fila basele babi avec Congo France to beta na epé masolo et ça la vraiment vrai bien. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission mais mingi ndebo landara théâtre oyo za kata site na biso na Congo France bon moi ba grosse moulier ba jouer na ba on a kati kuna ba cameraman na biso pe ya Congo France muna artiste pe asakana na nango kalate bon mona pe vient na fond du suka système au sakana pe na théâtre wana kalate bon mona concert na pe Sarah moi c'est à pembe et pas au sakana na pe quand des grosses mouliers lo bati ba na brosse mais ba na pepsoda te faut boyer pas grosse moulier a pe no pepsoda pour bo brosser mikolo grosse moulier qui na no kana Watis Deto. Merci beaucoup na ba tout ba pe singa confiance na ba conseil na bino
Bon, continuer comme bien à grosse moulito, bête à masolo, comme ça, la vraie bien. Mais si tu solol, on te solol toujours. Si tu solol pas, on te solol pas. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, j'ai dit merci, au revoir et bye bye. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com